Claude Bukamba tata ma passe ça nga voyage na kende Canada ou bien na kende Londres na peso mbongo nga il faut viser bima ponga na voyager. Donc soit viser bimite c'est ko escroquer ngambo. Bon na ko peso exemple moko. Omoni batu bazo aider batu te za ba professionnel loko la biso boy. Omoni tango mutu aye pa na yo fo yebisa ye ke eza d'abord faut yebisa ke eza demande. Na demande bakoyi kondima pe bakoyi ko boya. Il faut to remplir pe ba condition nyonso oyo ambassade apesi. Ba agence na kata ba agence ba consul bazala raté. Muta pesa ka visa za consul. Consul ndem da déterminer na administration eza wana sur place na kata ambassade songolo lingo kende. Nde ba ko confirmer que bandi mayi muto ya zwa visa toti. Bate je sais pas na za même na ba dossier na nyonso série kutu Canada bazo traité dossier na Kenya avec comme route le qui na Sénégal ba pesa nga visa te ba raison ba pesa que non na voyage tes passeport na ngeza qui vierge je sais pas est-ce que ça raison oyo ambassade de Koko yebisa na muto alinga voyager bon normalement eza raison moko valable donc pour na problème neti ya Canada nalina megolobela bandeko ebele bazo kosa kosa mwa bato moni bache ba banderole au DV loterie Canada ezalaka nango te existe raté. Merci beaucoup et bienvenue dans cette émission, dans ces nouveaux numéros de votre émission préférée, News de Kin, avec moi Betty Massengou. Salut déjà tout le monde et merci pour l'attention particulière. Moi, Betty Massengou, je suis là pour vous faire un bon travail. Salutations déjà papa Dave Moubama, l'ingénieur Dave Moubama, le papa de Joyce Daveline. Je pense aussi à Mado Pichuna, Oyanga l'hymne national, Maman sociale Maboko Bank. Dans à Paris, la joie Mado Pichuna, de gros bisous ma belle. Et donc, beauté plus l'argent dans la rame, tout le monde qu'on a François, on a Paris, la joie Mado Pichuna, son Nathalie na États-Unis, on a John Lubila l'exceptionnel, many exits. Salutations aussi à Tommy depuis Londres. Je pense aussi à ma maman chérie, maman Cathy Bakis et maman Jeannette Bakisa. Donc maman Lekna na Kata Canada, champion Kaime na Kenya, Blaise Kava na Kenya. Voilà, de gros bisous à tout le monde. Voilà, aujourd'hui je reçois pour vous pour la première fois Claude Bukamba, papa Mapasa. Le bina minute yo, to le belara masolo etali makamba ba voyage parce que lui il est vraiment mieux placé. Pour ça vraiment expert, ça vraiment moto à ça la makambo ba voyage, il y a ba Turquie, il y a ba Dubaï, il y a ba Chine, pourquoi pas les sous il y a France et ça même il y a bamboka mususu il y a ba payape neti aux besoin que des États-Unis ou que Canada ou que de Londres il y a ça la biloko on a boka moi pété so un jour Betty Massengou nyati makolo na Canada na Londres ponga la linga mingi bamboka o balba anglais tellement na linga anglais mingi donc ça qui bamboka wana boka moté donc erozalape na participation peu ou na contribution ya Claude Bukamba tata Mapasa voilà mais toza mingi na masolo ya lolenge nini baza ko escroquer batu surtout bango tu basalela batu makambo ba voyage boyoka ki di sole ou te ko leka kala mingi te Naomi Barcelone na Caleb Tukebana o escroquer ngai $12,000 o escroquer ngai $20,000 kaka pour na makambo ya voyage alors to lobela makambo wana po eza ba réalité eza rosalema na katia mboka na biso Congo tata Mapasa Claude Bukamba bonjour. Bonjour maman Betty Massengou. Boni. Oui, ça va par la grâce de Dieu, boni opé, boni boulot, ça va? Ouais, ça va. Bon, on a accepté l'invitation à yo en tout cas, bien que ça soit difficile pour Nandima, mais juste pour na osunga bande ko ebele et nazaki vraiment obligé il faut na le kaka pour na opesa bande ko conseil puis ko talande ni makambo zo le kanambo kanabiso vraiment na sepeli na invitation na yo ndenge na za na plateau na yo. Voilà. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Na lingé mingi na yambayo pour que to betano ma solo na escroquerie o ekomi na bino batu bosale la ka batu makambu ya voyage. Na le bioté na teka bino en général même na ba collègue na ope basala makambu wana oza bezo kinde Dubai oyo kuta ina opesi mbongo mais au mona ali mbongo muta voyager te na ebité mais quand ko ebisa biso comment ça se passe tant ou mutoyer azana besoin exemple netinga na besoin de voyager na kende soit Londres soit na kende Canada na na besoin na kende Canada pour mutu visa donc procédure ezalaka ndenge nini ou processus ezalaka ndenge nini. Bon merci maman Betty il faut tous quand même clair au moni voyage ko jouer la moto visa tout muta voyager d'abord ezalaka demande
demande on peut quand même accepter, on peut aussi refuser. Donc eza demande oyo muta sala kato agence. Donc muta ko sala ngo payer moko. Mais soki batu bayaka tang mususu na ba agence to baké pas avocat na ye moko sa ela ye musala, c'est parce que eza makambo esenga ka mwa ba dossier. Soki mutu alingi asalela basalela ye démarche pour a voyager, pour ezala sérieux. Donc eloko liboso pasi ya mingi ezalaka nini ezake bato mingi balinga ko voyager eza bato bazaka na bango na mbongo te mingi oyo baskoroka penda ba mwa ba mbongo wana mutu azolinga voyager mazane penda tamsu na compte na banque te puisque pona ko sala likambo ya voyage te to démarche pour mutu a voyager mutu wana il faut a remplir ba conditions nyonso o basengaka ozomona mutu azolinga voyager akende peut-être tant mususu États-Unis mais yena maboko azata musu na $2500. Donc lokola mutu azana besoin à faire voyager et puis to mutu ya agence to mutu azo aider ye azape na besoin ya mbongo loko déplacer escroquerie bandaka wana donc prévenez que na website OK bato ebele o bazaka na bango na mbongo ebele je peux citer mutu lokola ndeti je m'excuse, honorable Ntingi Pululu, soit le voyager. A on a problème, t'es aux arabes extrait bancaire naie, a sali dossier naie, avocat naie qui a déposé va payer visa. Batali gaza sérieux. Donc bateau bazo comme à niveau escroquerie ezake, bateau ngo déjà yé moko départ à remplir nos conditions de pouvoir voyager. Yango zo poser problème. Donc problème à makasi eza partir ya wana. Et puis problème même mingi ya koleka eza moka. Pour les lots hôtels en Afrique Africain belé bazo kufa na banzela mai otozomona ndé na ba Libye bazo kanga bango mingi bazo kene banzela ba voyage na ba conditions bien c'est parce que au départ déjà mboka eza na pasi donc batu nyonso bazo linga ba voyager ezelo nga na lobaka on dirait kinoa nyonso azaka étranger na kata mboka ne mais c'est comme si bino pe boedara bisoté hein tant dans lo ba biso na internet en général bateau bazana pour ça voyager net client ou cliente moko et pas na yo lokwa yo na agence na yo na matete na juste na arrêt wana na Chilombo oui na lokoro wana au pesa pe numéro na téléphone mutu azana besoin à voyager tant omoni ka ana mbongo mukie okoki ko aider te o essaye non na mbongo ye nango net osana mutana $2500 par exemple ndo pesi avant besoin kende États-Unis so yo tali ana 2500 eza pratiquement impossible okoko aider te mais yo ko izwaka ka 2500 na obite ça va to sala kaka ba démarche e ko simba après okoti si demande boy refus. Bon, normalement, il faut tous à la il faut tous à la claire. Si on a $2500, c'est-à-dire, tout ça, par exemple, Mouto a un passeport, on a un commerçant. Azo senga visa à voyager peut-être pour qu'il par exemple, en France. Bon, il y a un commerçant. Et là, on y a en France. Dossier ni ba ko salela yo. Na compte non na banque ozana combien? Ozomo na place problème c'est posaka wana ndo ozomo na bandeko ebeleka pona posa ya mbongo to posa ya voyage place aventure nde na lobezo kota 2500 na bia zate ko pesa mutu 2500 zake na compte no na banque ozana combien donc à partir de compte no na banque ndeke sala ke tant bazo tala ba dossier na yo batali ke non c'est mais il est sérieux bien cette dame azana mbongo na eta $25,000 na banque a introduit dossier na eza très bien mais n'oubliez pas que c'est une demande bakoyi ko ndima pe bakoyi ko boya on peut accepter ou on ne peut pas aussi accepter. Oui. Est-ce que ba client bandimara on ne peut pas aussi accepter wanate. Biso daraka on peut accepter. Donc on a hier au Luka Claude Boukamba tata ma passe ça dans un voyage na kende Canada ou bien kende Londres na peso mbongo na il faut visa bima ponga na voyager. Donc soit visa bimite c'est ko escroquer ngambo. Bon na ko peso exemple moko. Omoni bat bazo aider batuté za ba professionnel loko la bisoboy. Omoni tango mutaye pa na yo foye psa yeke eza d'abord faut epse que eza demande na demande bakoyi ko ndima pe bakoyi ko boya il faut to remplir pe ba condition nyonso oyo ambassade apesi ba agence na kata ba agence ba consul bazala raté muta pesa ka visa za consul nde muta déterminer na administration eza wana sur place na kata ambassade songolo lingo kende nde ba ko confirmer que bandima muto ya visa toti par exemple mundela yebike muta na mboka na zala libre za calme. Mais biso nde doyebi ke awa moi ba système mo ba passe ezali mutu azolinga voyager akende France ou bien akende Angleterre yo zo kende Angleterre ba sali yo dossier place akende vendre yebanité et prise en charge ezate et puis yo moko na compte ozana mbongo te mundele fatala na compte notango yo présenter extrait bancaire fatala relever ndenge nini ochaka ba mbongo na yo obimisaka ngo ndenge nini ba bi ke bozana mo système mo ezala wana bo matsaka pe ba compte
bancaire, il y a mon tout relevé bancaire. À cause, ça peut être un compte, un exemple, $100 ou $200, mais bien, comme ça, on peut $2000. Au moins, pas l'angaï, une agence, en général, bon, beaucoup plus en général, mais n'était pas na biso une agence pour nami beta tolo tengai moko, parce que nazanga mokote. D'abord, pour voyager, il faut avoir patience. Il faut avoir donc condition liboso, il faut avoir moins patience. Patience, c'est-à-dire, pour nous tous, on pas dans un compte bancaire. Mais si vous faites les comptes, beaucoup de 10 000 $5 000 pour lié. Nakati compte. Mais d'abord, quand on va 5 000, mais déjà, au départ, j'ai besoin de dossier. Moutou a fois ça le mouvement. Et puis, conseil pratique, na Congolais nyonso, na nyonso bazana pour sa voyage. Ça la te foro za la moi compte bancaire. Bomba kapata mbongo. Yo za na besoin voyage, mais ozo linga ko remplir ba condition te bat bazo senga yo. Déjà, yo moko déjà au départ ozo aider te muto yo yé pour aider yo. Donc problème pinda ya makasi za mais différemment par rapport à panabiso ndenge to fonctionner pour na misa la publicité mingité donc to zwa mbonga mutu te. Donc soko yé panabiso to zwa mbongo te. Ah bon? Donc moutaye na eka kaboye vous salez démarche à voyager sans payer sambo. Effectivement, na biso to zwa mbongo te, c'est-à-dire so to yé par exemple, ngo personnel exemple pour na mi lobelate ambassade mboka tel ambate promesse c'est poser na voyage et ça raison na dossier. Et là, on va te la visa yango wana. Donc côté wana biso za mo makasi to cha moi sérieux. Omoni tant mutaye pa na yo pour na ko sala démarche ya visa. Imaginez que mutunyo soit na mikanda na eza normal. Tu peux ça par exemple l'ambassade à Turquie. Plusieurs entrées à $300. Par exemple l'ambassade à Turquie na pesa. En réalité ça besoin 300, entrée simple na $100. C'est-à-dire mutu azana mikanda na nyonso azana ba extrait na ya casier judiciaire banque aye le quoi ba dossier tam soto kene moi tourisme. Donc déjà au départ yemo ko kenda futi $100 à sali dossier wana nyo azuine pe visa. Par exemple ko ke yemo a pesi. Mais eloko siko pose un problème na bateau balinga ko voyager et ça que composition ya dossier na yo il faut ezala nanu bien. Pour munele ayebi ke bat bazo bima na Congo po mpia kana pasi eleki. Donc ça dit que bongisi déjà aux en avantage na belé si ko lokolo kana zo ipsa yo donc et le réseau compliqué beaucoup plus na battu et ça dossier mutazo linga voyager tozo bandela eloko ngo mwa mingi mutazo linga voyager mais ye moko na za prêter à voyager mais ça pe na batu musu ba voyager ça pe na mbongo azana mbongo na ye azape na compte na banque akepa sengi visa ba pesi yete exactement malchance te net batu akoma pour soit ngo voyager fois que la en église ngomba mangengenge ngomba campus ezana ngoma malchance te et puis eloko mo fo batu bacha na mutu baye barake na ba ambassade nyonso o ezana Congo awa ezana même ba ambassade à Tanzanie bazaka na ba quota chaque mois na chaque année ya visa ba pesa ka batu ezala ambassade soki ya Lesotho donc bazaka na quota soki yo ye et que batu par exemple ba quota moko ezana peut-être batu ya politique toto chaki ba diplôme ba politicien to ba ministre to ba na bazo voyager et que na moi wana bango bazu côté belé bino batu muso bazana ba chance te soit par exemple chaki ke bat bago kende par exemple o bago kende Benin to bago kende Canada na RDC bazata musuzu bazaka na quota ambassade azaka na quota consilo aza sur place azaka na quota ya 100 visa wa opesa batu na ne na mois et que bino batu boyo ko déposer ba dossier boza déjà 3000 na mois wana ou bien 5000 mais batu opesa bazaka ka 100 donc automatiquement babilo ko wana so batu baye ba ngote. Voilà. Mais le quoi vous a mieux placé et puis vous a vraiment expert ou bandi musalo kala un numéro de contact pour na bateau peut bazan a besoin au salé la bango ba faire un voyage pour na bi que ba question est belé mais au fur et à mesure tozo avancer na ba question et vous appelez bien bateau bazora déjà numéro na yo prenez un bout de papier avec un stylo bon comme déjà numéro ya tata Mapasa Claude Boukaba ezali 089 83 29 859 0 donc plus 243 89 83 29 859 donc numéro de téléphone nanga za yango wana et puis so bengi bureau eza na matete na retomba juste na lokoro 42 bureau eza wana donc mais question monsieur eza boy papa Mapasa na ba numéro on me signale plus 243 89 83
29 859. Donc so bobengi okozwaye moko tata mapasa Claude Bukaba bokosolola voyage ya mboka oyo lingi azawana asala makambo nyonso akuede nga kuna regretter so na yebaki ata bandaka menga leo na Canada ponga pe na sala na tenta une fois voyage ya Canada na année 2013 wana kutno betima se on nanu kutu te betima se trop jeune non na balite na botite mais et simbate je sais pas na même na ba dossier na nyonso série kutu Canada bazo traité dossier na Kenya avec comme route le ke na Sénégal ba pesa nga visa te ba raison ba pesa que non on a voyagé tes passeports en anglais qui vierge. Je sais pas, est-ce que ça a raison oyo ambassade de Koko yebisa na muto alinga voyager? Bon, normalement, ça a raison moko valable. Donc pour na problème neti ya Canada, nalina megolobela bandeko ebele bazo kosa kosa mwa bato moni bache ba banderole au DV Loterie Canada ezalaka nango te. Existe raté. DV Loterie Canada. Ko ba o bazara moni ba te banderole awa DV Loterie visa eza ya ofele boya et tout. Nyon soyen dans ka ba lokuta. Bon, normalement, mon bandeko bachaka bache visa, bache tamsuso voyage $500 avec prise en charge, tout babilo ebele bachaka na. Ça dit net soye mutaye pa na yo azana besoin voyager. Il faut osana dossier te, il faut ça le dossier. Ba profiter kana mo bambonga mike ba dossier wana. Tamsa senjo 500 quelques dollars pour na ba dossier, a profiter na bambonga so boye 100. Bambonga déjà esunga eza marketing ba bendaka batu ba ya mo ebele pour bazwa mo mbongo. Mais faut bazaka quand même na mo sérieux pour na kosunga bandeko. Mbongo pe na mbongo eza passe. Mais tant yo saki dossier ba refuser ki ba bike na no voyager, c'est ça parmi ba raison. Ça dit mundela lingaka te ba ya otonda na mboka na ye. Ayebi que na Afrique pas ses alliés. Mais les enseignants sont complets. S'il vous plaît, l'ingénieur d'Avmouba Maroko et Denga peut s'en un passeport nanga pour tout le makamba voyage dans quatre trousse hein donc aux ala bien to éclairci pour auto sur ma solo i o ezali réalité aux les kanaka tiambo kanabiso na ndenge batu bazo escroquer batu bambonga ba voyage. Les enseignants sont complets. Et ça donc même tout le monde a battu soupé à voyage, tes passeport vierge mais a eu visa qui est poto. Bon, normalement, Maman Betty, et l'homme sur la naïb sayo, au moni ba dossier musu bagenda déposer na ambassade. Tout le monde a un so y a une ambassade d'hôtel baninga musu pende bayaka. Et ça ba dossier scanné. Peut-être, mutubaza na besoin faut bim autorisation d'ouverture. Mutazara déjà na wa muta scanner bimisi comme mundela zo ba peke za scanner. Azo mona tu bazape bazobate. Zo mona que usali no dossier oui. Mais dossier on a besoin ba dossier mo mundela est en doute. Mundela azo douter déjà dossier na yo. Déjà ozo boma déjà ozo diminuer ba chance. Et puis neti likambolobi que posant un passeport sans visa visé zate na kati. Mais qu'est-ce qui prouve que makambo ozo lobozo ki ndwane za ya solo? Qu'est-ce qui prouve que ozonga? Bango bazakuna bazo mona nde bazo kati na banzela mai bazo kufa. Bazo mona et puis d'abord ça pose problème. Neti ces derniers temps awa comme information Turquie linga kanga. Mais tellement moi prise en charge il y a moi ba ONG internationaux ndo mone sali que na ba Grèce ils ont soutenir quand même ba population ils ont quota bazo kati bazo kende Schengen na nzela ya Turquie. Donc même ba Espagne azana ba problème wana. Tant ba bozo yebele bokati na nzela ma je m'excuse to songa place ozalaki. To songa no dossier za complet neti kananga hein papa Dav l'ingénieur ko edenga au passeport nanga yango yo hein donc passeport nanga yango yo carte d'électeur mais non linga azonka na musika donc dossier za complet tout eza na kati mais ambassade de bo pesa visa siko yo loba nini prise en charge ezali place rokomela makambo nyonso ezali demande osengi okende na mboka ya bato osengi okende na mboka ya bato bakolo mboka bamoni ke na moment oyo yo zana na bamoni ke yo okende na noté pona bango eza lisumu te ya malchance te parmi ba raison musu eko zape na moment okotsa ki wana kota net période okotsa dossier na ba 2013 Canada déjà la traité dossier na Kenya eza pezaki pays anglophone et yo okoti dossier na français ça pose déjà un problème et puis ba chaka ba dossier na biso en doute net lelo ba koma ko traité dossier na Sénégal. Donc consul à Canada azalaka na Congo te azalaka na Sénégal
Donc bakamba ba distraction ya ambassade à Canada et ça la Sénégal. Voilà, merci beaucoup de comprendre les questions pour la bande de Hollanda mais pour na lelo okopoto ke na sous émission conseil ni no pesa na bateau a besoin voyager à net Europe, Amérique, bateau yo a besoin net à voyager maintenant nous à voyager tes passeport na isa non vierge pour to ka ba msosote pour que en Amérique to kende Europe faut que no ba pays d'Afrique kende na no kende visa passeport e kota ba visa pour so sengi demande na mboka ya net exemple na ngina kende net Londres ou na kende États-Unis directement ba pesa yo visa est-ce que bato bon peut bazana na raison lo ba bon to eza na kaka bilobela effectivement bon qui a raison. Baroza na mwanda mba raison. Mais na pesi bango totalité a raison nyo sauté. Présent na bateau pe bazaraza na passeport, azana visa te na passeport ba pesi visa a voyager ki le la biso ça la m'appelle bon agence na biso to sala kango eza ebele. Mais problème makasi ezali il faut koye ba ko traiter dossier na yo po bandima to po ba boya. Po bateau esimbaka dossier za ka bien et puis problème ezani moni ba extrait bancaire ba relevé bancaire wana et poser un problème indele lelo ba kaleza yo leka nango lelo so yo déposer dossier ba juip nda batindi ba extrait bancaire na bino batinda na ba banque wana fa ça la rapport donc mindele entre mindele bazo se communiquer ba est-ce que ça photo est vrai et puis ce que je dis ba tant ba OK na banque a osala que non oui compte existe nango moto ya ça gane ba faire ba moni ke doute ezate po mutako tika makamuna sala raté tam so ko tsai dossier ke o sala na société tam so na régie des eaux ou bien sala na société telle moko za na difficulté ko pesa trois derniers bulletins de paye déjà tam ko tsai bilo mo eza bien ti yo moko zo bebisa déjà voyage na yo donc et pas na biso to baka pas azala na moi patience et puis to sengaka to yebisaka mutu keza demande tozo sala et puis mbongo na yo simba toya totali bo esenga bisoka nini bo to mo ba poussière ma mieto wana to sali to kotisi yo moko ko déposer au déposer OK pour ça l'interview visa jour et bima de non to ye bandeni le kaka OK aujourd'hui visa na yo ce qui peut que senga moi contact mo bona bakati effectivement ils ala mundele so coopérer ne foi baga ki azala mundele mundele azala teke batu musu paro ki mabino yo ozwi mbongo na été apeso ka mbongo dossier aka déposer jour interview azwi visa ro ki ma pe apeso pe mbongo te pour tout le monde avant ça dans le dossier à 5 bino déjà mbongo bon pour la construction mission quand même dans episo tant que tu biso to ça dossier na chaque dossier ça a un numéro de téléphone pour la série to chaque numéro na biso ça dit biso ne to contrôler information nyonso il y a dossier et puis bon chaque ambassade tout ça na ba relation to yebi déjà que ezala boy ce que ozwa visa nga mona episo lobby ke lobby so to kende lobby ozwa visa so pas ozwa te na biso ke no et 8 c'est-à-dire le col à tout ça na biso na ba tokozala na yo na ba problème ba mbongo te et ko poser nango biso ba problème te les système biso travailler nango en tout cas moi si to comme na suka lilo basuka pour la bande ko peut-être ba mona bino bo ça la ba tu ba voyage bo ça ba escroc bo liar ba tu mbongo en tout cas yo le bon très bien il faut ba luka ba tu ba sérieux ba tu ba ça la ba tu makambu ya malam surtout yo on a besoin voyager tala moto sérieux yo ponga déjà na on s'est confié na ensemble l'ingénieur Dave Moubamba on travailler ensemble l'ami de l'ingénieur Dave Moubamba on doit ça la solo on a ba voyage donc ça ba sérieux ba tout moko responsable et puis ba agence ou ils na commune ya matete juste na chilombo so be numéro apesi okozwa so na numéro na affiché na opesa bino sous numéro na on a besoin de Turquie, Dubaï, ozo kende Grèce, ozo tangana ba kombo ba bamboka. Normalement muta voyage par rapport à ya besoin na yenda zo kende mboka songolo. Donc yo go même muta voyager te na volonté na yo. Donc ya yebi ke na so na ke na kiti wana ba cousin nga baza, so na ke na ke somba biloko, so na ke na ke sala boy. Donc normalement c'est là besoin à mutu. Merci beaucoup. Alors poto kabwana liloba ya suka conseil la bato bazana posa voyager ndenge ba ko sala pour que ba escroquer ba on ndenge bato bazo escroquer bato 089 donc plus 243 89 83 29 859 donc numéro de téléphone yango wana plus 243 89 83 29 859 moi go la bien go attendre sous bengani to pose tout nani ba question comme c'est go la moi bien agence tout le monde vision ezali do akoya comme c'est ça la moi bien to bandeni to tala mais
bambote bon soki mbote na kopesa epa ya Billy Kalume les États-Unis na kopesa na Thierry ya Wenzi na kati ya Paris, pourquoi pas na pesi bana oyo benga bangulu anga linga baterme wana te bandeko te nazo batu baloba bongo donc nazo pesa bandeko nyonso ba Flamen Zola ba Gires baze belé batoto tali ke bangulu na yo je m'excuse, pardon, non. One is NG. Non, c'est l'ambiance. Non, ouais. C'est juste pour amuser la galerie, hein. Okay. Bandeko yo sunga bakenda poto. En tout cas, merci beaucoup. Et ils ont même yo na poto, ils ont ndeko na kin. Ce qu'on a besoin, obenga ya kuna na poto. Tala mutu ya malamu yeyo. Oh vraiment, so bo sali masolo, okozala jamais déçu. Ndeko no akoya na mboka nyonso o yo zali. Merci beaucoup déjà. Mbongo na yo na kozwana nga yango te pona ke sala dossier. Donc ça dit so tozo sala dossier na agence na biso tozaka besoin mbongo ya mutu te. O pesa biso $2000, pesa biso te bongo te. Ce qui peut to sali yango ye na dossier, tandis que dossier to sola mwana to zana fato na plateau, à côté visa passeport deux fois en ambassade. Mais je sais déjà que ezana système eza codé. Donc poto sala ngo photo sala